Mbote mingi à chaîne na biso Congo sur télévision. Merci encore une fois de plus na ma caméra. Tendance dit dinga la sereine moi na muluba solo. Merci encore une fois de plus na Don Sima Mobala Pembe Mutoyo akimi sa bangungi na encore une fois de plus na boss na ngai oyo aleki ba boss tout ya poto boss na ngai aleki ba boss tout ya poto Chantal Bola maman paradis maman Ngeso. Voilà aujourd'hui kaka nena Yves Sabino vous informer c'est notre devoir. Être informé c'est votre devoir. Nous avons la carte à Congo Brazzaville. Nous avons Congo Brazzaville précisément na Pointe Noire. Pointe Noire de répondre à Total Sabino banda qui sa République parce que quand on parle de République démocratique du Congo, on voit directement République du Congo. C'est-à-dire échange culturel par rapport à par rapport. Regarde la presse congolaise natambo la Kanaïb Sarabino na banga ranzala na liwa après eloko wana na kobanga lisusu eloko te na kota partout na kobima partout parce que naza na mboka nanga. Lelo vraiment bino mo bozo kotala. Bozo ko mituna. Ayeko Simba, ayeko Sani, mais on va en parler avec les prophètes Mutuna Nzambe, Oyo, Aleki Bato Belé, puisque tout le monde a battu le côté Belé na Congo. Bako Sarafort. Bon, tenir un rigueur, la recette en caméraman le plus intelligente. Tendance dit bien, Balobi Mikoloyo, les Mutazo Simba, Amega Koufou, la caméra, naïe, Poto Yama invité. Voilà, merci encore une fois de plus. Bonjour Mutuna Nzambe. Bonjour papa. Papa Mouto, ko se présenter na bateau ba yebio na bateau banane ba yebio te, o se présenter ba ko yeba aussi. Ngao yo papa Mouta, on a yoka papa Mouta 5 étoiles ntembe na bambiki. Ngao yo penza bi do solo na bino skalate. Moninga ba yelinga mwa makambo do solo la to yeba ngo yani. Et puis moi ba question la pesa. Il faut permettre que na s'exprimer ba to pe ba yeba nga ba découvrir nga plus. On a yeba ni quand même mais ba découvrir nga plus. Il faut permettre. Papa Mouta, ko se présenter no ane bangisi bato zuzu na ba palais oyo ki olobi ke no temba na bandoki. Tembe na bandoki bo wana na éviter oko expliquer biso temba bandoki pa ko. Ngana la tembe na moto susu te ngande bandoki. Yo pe na ka bandoki penza vraiment soki kambo ya kindoki ezo yeza yetungisa bino boluka papa Mouta. Ngao en prison ngana point no préciser on na Congo Brazzaville. Soki boluki ngana niveau ya Pointe Noire bokozwa ngai. Ngai penza na zoaka solution na makambo bandoki. Ozoaka solution na makambo bandoki. Avant to banana le solo na biso to moni ozana 5 étoiles. 5 étoiles bato mususu bazoko mituna eza nini signification na mwe eza nini eza ba grade tonde. Oui, ya ba degré spirituel eza na. Donc na niveau na nga na 5 étoiles. C'est que moto eza ba 6 étoiles à l'église. Oui, because les en nga. Parce que dans le monde spirituel, ba maître pe ba l'église, ba maître baza. Bon dimana pe. Oui, parce que dans le seul suprême na niveau à Congo Brazzaville, il y a na bato ba l'église. Au niveau pe na ba capacité na nga na sala. Parce que kotanga la biso bato ba l'église. Ah, la kotanga peza, la kotanga boye. Wana bato do yeba, wana ufuba. Batonde moto bayaka ko sasa ipana biso be papa kepe papa intel bango moto boyeba yana bato mosusu pe komona yana ko teni bako bambelo ata 10 étoiles et l'autre ça siko boyeba na neni so peut-être aux la 5 étoiles aux 4 étoiles par rapport ya pifo par rapport ya force boyeba na ndeni bomema kana katonde oui yana batango tokenda ba église babenga ngo bambundani musangani bino na bino bako peser baninga est-ce oyaza kokoka ki c'est comme là yo oui comme là ebele mais toutefois mais yo pe olonga na longa kutu na koisa même bato ebele bato wana bayeba voilà bato bayebi Mutuna Nzambe j'espère bato mususu ba komituna mais Mutuna Nzambe ya lolenge nini comment koza na biloko bokoko boto pe oyebi ke ndenge za bozo buna na ba chrétien makambo ngo vraiment makambo ya christianisme na banguzo yo ke ne musika eso ke musika bango baboya kabino oui bango baboya biso bakansa biso to yebi Nzambe te mais biloko to salela Nzambe moto créé yango mo yone koyo ya naturel kasi et représenter Nzambe parce que moto créé yango te mais Nzambe moto sala donc eloko tundi soki omoni mabele omoni likolo omoni mai omoni moto omoni matiti Nzambe moto créé yango et représenter Nzambe donc soki na zui yango na salela on donne na salela Nzambe mais ba incarnation wana nde wana wo bosala wana banini wana po ba yebisa biso ke ngamo na zaki sur place na monaki okotaki pena na libulu balobi osalaka ba misusu balobi osalaka 2 heures du temps ba misusu ba osalaka même pas 1 heure du temps osalaka ta ba 30 minutes parce que libulu wana biso to yebi na biso ke non surtout ba chrétien bato ba mesa bato na soloka bazalaka so peut-être ba kena libulu ça dit ba keko kunda mu mais yo kendaka obima vous rappelez biso ni note ça biso ni omoni libulu wana ya mo porte na fongola ya porte pensa que
makambo molimo bakokanga moto moko boye bakanga ye na ndenge ya misiko mina kofungola porte wana osala ndenge soki moto awe bakunda ye donc mabele oyo edivise ya mer omoni monde oyo toza oyo monde physique na monde spirituel liwe eza nango mabe te eza nde kaka kose divise ya monde spirituel na monde physique donc ata na kota libulu na bima penza na nzoto oyo nakoluka moto wana bakanga soki famille bakanga bango wapi nakei penza na deuxième sens penza ya kati nanga penza wana emona na okei par la morale okei oleki ba frontière et puis ba autoriser yo pe okei pe obimi penako oui comme tu n'avais pas yebisi biso ke pa na yo kabelo ekotaka te biloko mato ekotaka te ba beauté ekotaka te ezaka pona nini oboyaka ngo za contre ba mindele te na contre mindele te biloko wana soki ekotaka te yana ngana salela ba génie ba esprit ba sirène bisimbi penza ya kokoso oh yo kopelaka pena sirène oui mais yo sirène balobaka za mundele yo za trop beaucoup des sirènes ils sont en français na biso to bengango bisimbi bien si voilà ya mai bisimbi ya mai ya mabele ya baravin tout ça de là-bas donc moi sirène na en français mais biso to bengango bisimbi bien si na sikoyo voilà beauté wana mais quand vous expliquez biso puisque ba yebisi biso que non et pas na yo so za biloko mato longola poudre ko meka ko tuté kabelo longola ngotikala ta na kovu siko omoni te ke moko ba mindele ba kozala contre yo comme so ba biloko bango omoni biloko ba beauté to salela ba binzembelo yo nini wana avant eya na monde yo il a qui inventé premièrement na ba génie ba sirène wana monde simbi wana donc eza biloko na bango. Donc une fois de plus au voyage chez Papa Mbouta aux en connaissance à ba sirène était mon coach na biloko boni o attirer sirène moko boye sirène wana na ndio to na ndako donc vous allez déranger donc tant mieux prévenir au lieu de guérir avant que moto et comme les pensa sima parfois bazo na Papa Mbouta ba kokati ba ki pas pasteur moko na ute pas pasteur moko donc mo zo na ndenga mabi donc yango to evitage moto akota na ba beauté na ete biloko na alongwango tanga aussi si mosala na oyela wa aussi biloko na OK na ko éviter ka ko ça la déranger te na ba génie to ça c'est que bango bazaka trop méchant oui na ba biloko bongo oui bango vraiment biloko wana so betia na katia wa on va attirer bango penza balanda oti na ndako oui voilà tendance dibinga j'espère que bana poto bayoki ndenge ezala kaka soko ko na ko shita émission na biso Papa Mbouta meka ko yebisa biso to moni pe awa bato na malade baza ebele baza koya ipana surtout bato ambasu comme si yo médecin oza s'imposer sur mbasu ou bien au sala pe ba bilo mususu pona mo bato malade ka ba makolo vimba kaka ouais na sala makambo ebele ba mbasu wana omoni net na ville à point tout soko moni bato ebele ambasu wa yana bato ebele ba salsa na niveau à point ba tadi partie ba ebele mais ndé malade ambasu wana ba kokati les pesanga na ko maîtriser malade ambasu wana la journée au coup taper bateau surtout na tongo soko yo omona ba jeune fille bazoya ba jeune garçon zoya na makambo na bango pe net ba domination attirance wana ba protection wana ba maîtrise de foyer ngali ba les aussi baté bobo donc wana les pensa que nga spécialité nga makambo soko na niveau na ozomona ke makambo eza misiko oloki Papa Mbouta na ki misiko wana to kozela solution okozela ngo solution bayebisaki biso pe ponga na za banki te Papa Mbouta limbisa biso talaka toza batanzisango bayebisaki nga ke no place oyo eza na poudre moko bazobenga ngo soki tukuma soki tukula balobi poudre wana soko pakoli yango donc bato bakola na simana yo bakoza neti koza pasteur donc bangamba bakoza simana osala kango ndeni so pesa pe bato basiba meka tunde oui na pesa ngo bato ebele kutu ebele surtout ba jeune fille bayaka awa na bato mosusu poudre wana ya poudre ya domination attirance et uta na ngo na sa mai tozwa ngo na sa mai to bon au monde net ezanet ba fond de te au monde mais ça est oya zando te wana penser beaucoup to bon sango tango même tango aussi ça on a repéré au mécanisme condition ko sala te condition ezate ama kabako ko basalela ba beauté nani aliboso basalela ba fond de te aliboso ba poudre aliboso basalela ko proposition pakoli yomoko ko mekana na nzoto no soko mimi okomona na nzela vraiment pas tenir une rigueur te biso to zawa na pona ko kota ngai fona benda pe oyanga bana poto boko benga ko pesa numéro na bino ponga de gena ko kita nazo kita mikolo oyo na système kaka de babo soko sakani ayebite mutu na nzambe j'espère tozo ko kene na ko shita émission na biso différence nini bi ozala ka nango entre ba passer ba na solo ka ba passer o ba tremba ba to ya église de réveil na bino ba toko puisque ba tebele ba ba mo passer la bible mais en réalité comme si yo ça de la bible était différence nini ezala nga ça de la bible était premièrement père spirituel na ngai
vakufa atika olakisanga bible te ya place na lokola bible yanango bato tu bakosala na bible ndenge biso tosalela nde bokoko moni ba musulman bango basalela pour ba bouddhisme mpe basalela bango bible te donc ça dépend ya religion ya biso ya religion ngunza eza mosusu religion ya catholique ba religion mosusu yanango différent la religion christianisme ya différent donc ya biso ya religion peut-être salela ka bokoko to saka basé na bokoko biso dimanche tosamela pour un dimanche osambela raté mais dimanche il y a jour universel ba chrétien wana basambela au monde ba musulman jour universel ba ya vendredi biso tosambela ebele mercredi samedi mercredi il y a journée wana tozala en contact na ba koko na biso pas besoin ko benga tirage na lingana lo batikage so bana protection pour comprendre kaka makambo na aussi ça monte bino faut aussi ça tango bo benga bo aussi ça na ndenge na bino baso benga ngo tirage wana okota na mabele okinda kai moko bimakana ekeko moko moko bimina maki ça dépend loko zo kota ozo bimana ngo donc ozo ko ça bato pe baza tellement ebele est-ce que vous avez fait moi marchand banda ndenge za la za ka trop toujours commune ou bien te na bimana nga pesa beta ba voyage kalaté même na autre chose en Indonésie na zonga vraiment ba déplacement na bimana kenda voyage za na même wa na RDC voyage za kalaté no kende donc wana pensa ke bato babenga en tout cas na ndenga mabete soko ya RDC ko za na maboko na nga na ndenga mabete bana poto pona yebi ke ngai na za ka charge soko ya na RDC en tout cas na ndenge na nga na bokasi na nga na ko za pena mutu na Zambia ko za la coffret pour mon aïe pour maman yango pour mon aïe faut benganga na autoriser mon ce que benga te mon aïe te moko kalaté na zo koma j'espère que vous avez ba contact kuna oui na ba contact ba tebele on avait ba benganga na ça va même depuis à distance ya ba lekona ngai to sur la paix to commander famille au moins so de ça si moto le moto wana vous a toujours reconnaissant le commander famille on peut votre sourire à ma cabo sous ngazi na mettre kana kati ya domaine mususu parfois la conduite na éviter on bato wana pe ba benganga ba mettre na domaine mususu est-ce que relation cause à la peine na bato baninga mususu basala na RDC pour na mona rebellia ba surtout ba star congolais ba kita toujours point na relation za la capitale entre ba en fait mususu bazala kuna na RDC mususu la bien oui to so la bien kuna net na RDC soko moni papa nganga on a ndeko nanga pe to so la yemoga bon baza mo ebele mais moi kotanga tanga kombo wana tuna nzamba zo banga kotanga kombo te bazala bango ebele kutu mais ba musicien pe ba musicien congolais bayaka epa na ndena yoka oui baza artiste bayaka na ngo ebele za bayaka baza artiste kotanga kombo te na otanga kombo te pesa radio te mutu na nzambe otanga kombo baza artiste voilà lokolo kotanga kombo te sadi mukolo ba koyamba pe yo epa mutu mususu kotanga kombo na ngate pour idéologie changer te nga mutu alibosa ko bana makambo te mutu na nzambe to comme juste à la fin ils a soukate ça et tokozala kaka oui merci donc na po mboko ezaka mboka soko koti il faut bima lokolo vimba il faut bima boye mais lokolo nazana yo nazana séance libela otala kaka nazana mutu na nzambe pambuta okopesa numéro ya téléphone na bayimboka bakotala surtout bato apoto po bango balinga biloko boye trop malgré bango balingaka moi démonstration moi bablo moko boye comme si pas non rien ya bango makamba spectacle mais ande ka ba contacter ngai baye basuku na yimo sala omoni lelo moto okozwa masomo ko boye maso eli devi omoni mama na devi omoni ke pensa oyo devi moto ayebi musala mais si ma omemi na sur place na terrain omoni lelo kozaki donc nako bananga ba spectacle mais parfois na yebi musala surtout biloko mbongo wana ezo ko renye na mkolo yo do fo omoni pena nganga temi bwalobi yo chama ikuna leo bibisi boy $500 mususu achebo moto bablo moka kala yo kutomona ngo demode wana yango bape ya biloko moko boye wana te to sala nde mosala mona bazo na kati ya mosala penza bozwi moto moko tala nde wa mema ye akufa penza moto bakanga bango bakokata bando bala te mesi lelo mona mwasi ya ba nga pena en tout cas na ndenga babete nazana kondima kosaka na kutu te po papa muta okinda sango na ndenge na yo moko boye biso batakati toyebi mais papa muta to komishi à la fin TV eza minutes TV eza ngonga on peut savoir numéro de téléphone et puis on peut un message moko pour ça très clair na bato ba kotala biso surtout bato apoto mais bato apoto peut-être ba yimo ka pe batala biso parce que biso peut toza na TNT kotala pe Congo sur télévision bato bazana ba bouquet canal bazoko ta ba kotala yo pe na ndenga kin na ndenga baza na ndenga point noir toza pe na TNT on peut ça pe message moko très clair et puis na numéro de téléphone pour ba meka kosolola na yo par rapport ya makambo bango bazana surtout mikumba na bango bato bela poto pe ba bala teti lelo okosalisa bango pe babala neti bato bebele tokotaka bakombo te osalisa bango babala ngeta nga numéro na ngai nga papa mbuta ya plus 242 05
034 14 75. Numéro nanga Papa Mbouta 05 plus 242 05 034 14 75. Wana atana WhatsApp, na Facebook, en direct, en ligne aux gens pour nous aller décharger. Et monsieur madame Rosa pe omoni pe madame Aliambi a compliqué pe me comprendre. Maman na personne va monter à trop place aux pour na linki aux a moteur mon petit portega. Ngako yambate. Te abo yambate. Yamba téléphone ngamo. Téléphone c'est le téléphone est personnel. Na ko tika téléphone de madame yamba téléphone. Ba monsieur baza ka collaboration avec femme. C'est vraiment so ki obenga ozinga te madame Aliambi. Te papa so sokola ba lo mo. Te nga so ki na hostel là na ko lo ba na secrétaire. De na ko lo ba secrétaire yamba. Toi le bakin ça bien administré. Oui, mais toi na bureau. Donc tous les jours secrétaire après toi na hostel la secrétaire pas. En tout cas, pour na CPL puisque na moni pena tu es na bureau, tu es na temple. Bo tenir nga rigueur te quand même no ko zo la biso pe na makolo. Pour mutala ti bota za teti. To za ba africain, to za ba congolais. Mutu na zambe pe sa message oh ça très vraiment touchant. Na bato ba côté la biso puisque belé na poto ba bala te belé pe baza posa bomengo. E belé pe baza na posa bozui. E belé pe baza posa succès, e belé pe baza posa baza boté net ba biso boyi. Na na ba gise logo te mais ngolonga na ko ba kosa chikula. Tukula mbala mona ngozala plus que même ba nene amba wana ba koka kutu na kusala na zambe pesa numéro to comme je ça na pesa ya numéro même message kalita na pesa omoni mokilo yo kindoke comme le netro kindoke comme penza ya bosakana ti mais biso tozwa banguya moko ba pesa biso na mokilo ko bondela ka bato wana baza embêté par des sorciers donc soko moni il y a quelque chose qui ne fait pas yana mototé aya na mokilo yo aya ko mona passe ezati aya ko tika moninga ezati. Parce que nous avons injuste, nous avons injuste. Yo bota manambo motin, bota mal ni le kolanga papa mutambo. Dans ma camo mosu to kutana mokilo yo. Ya des places tozali, bande ko tozana ba famille, ba place to botami. Et so ba freiner biso ba vie. Donc ce que monique les camozo tungiso mais quand on contacter papa muta. Je te promets pas grand chose mais je vais travailler pour aux solutions les camozo. Un message na vie. Merci beaucoup papa muta. Naza intouchable na yek sarabino bana poto bana monde entier kokita nanga nazo kita na makambo le ba mutu na ngai tendance bibinga la sirène fa l'artiste noir mon maye so système ezaka ya Ougan donc oui bango pièce théâtrale Ougan bango banani bato saté. Merci encore une fois de plus, vous êtes nombreux de suivre cette émission, votre émission qui est présentée par Bogard de la presse congolaise. Mon émission c'est Universel des Stars. To yamba ba star kakati papa mbuta pe na point na ya za star poso ko tamena na Facebook au monde apena mutu moko bo avandi na Facebook abingande makambo mususu akomi pena teme pena na tina la bingande solution. Pour tenir regarder Aza Star pour na point na pas Aza Star mais sans encore une fois de plus derrière la caméra tendance dit bingala c'est ngana zo benge mikolo El Madrid donc muta l'équipe ba maman tout par rapport ya beauté muta pembe o ya kimisa bango ngina ndako masha mumene. Merci encore une fois de plus na mutu na ngai ya kati Pole cha de Paul Béa Chantal Bola maman Paradis maman Ngeso Chimène qui a la 1000 fois star ba bengi mwana suka ba fleur rose. Moi c'est Bogard de la presse congolaise. Merci encore une fois de plus boza toujours scotché branché sur votre chaîne TNT Congo Suisse Télévision. Biso tozala Switzerlandais toya na bukoko ndemaka. Na lo baté poani. Allez, toleka.